dans le mois de décembre, on a belé, on a posé comme on a bon ça moi l'icône. Ah oui, oui. Mais oui. Non bien. Au moins temps maman Yvette Carlo mona Karine Pelagia. Bah tu te comme Yvette ça côté direct bon. Bah là. Sur le lot. Et ça la cité là. Dans le bâtiment, c'est bien. Batu baroya, c'est bien. Mais bâtiment sera baya na nenga bien parce qu'il y a des gens au bayaka. Ba poussara batu ba esitara batu na mabe kaka. Lobane bo ekenene so batu so landeli. Baza batu Karine, ba beba na Karine mais ba pas Yvette Kalombo. Keneka bongo. Et lobama na ba chaîne belé ah qui a na mutu mo mutana clé. On a bateau balingi vérité parce que la vérité monsieur blessé rabat. Est-ce que sûr que on a besoin d'en répondre. Et puis il moi la télévision bi somme tanga bête na poto fa nga mona la kisa. Mais différence c'est ali kakati. Parce que au femme de stine ba 20 ans dans ça les ala et ba qui pété. Papa il pète moins de 150 personnes. A pété ka conseil. Pour n'a pas warrior hein. Ba warrior na linga bango vraiment té. Kona système na bango. Ils a système mo ba sala on a bien té. Que système minto eba. Parce na lobi ka système. Ndé amba biso toute la kimi ba plein na bango té ke ema boka fabugas. Banini. Ba pangu na bango tout. Ba mapte fabrikas ndé mutazu le pangu na ye. Achango engage na ambassade. Kasi makambo eza bongo ti. Bonende bato bakimi bonne ba le pangu a fabugas ke. Mais bon to ebité ba clause ni eza na kati. Bika za tourisme yé moko depuis banda carrière amema banda na poto poyemo ba mema matabisi amema nani omoni moninga so sali pa yo beta maboko yeba pe yo pe sala effort c'est ça la musique c'est pas dit moninga même ba musicien critiquer et puis musicien moko na orchestre na yo atenda kuna ba memi poto et puis yo na bokokani pona masolo ya culture ya Congo ka masolo ya ndule ndenge ko tambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Tout le plaisir est pour moi de savoir que vous êtes nombreux à être branchés. Côté sur Congo Victoria, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous avez fait cette émission. Voilà, je suis là pour vous donner les news à Tomé Capé Kosola. Na mon confrère Tomé Capé pour analyser sur ce plateau. Question de vous faire plaisir. Bateau Bolinga de la bonne musique. Bateau Bolinga de la analyse dans le bar. Sujet qu'on a la carte, comme différentes personnes, vous pouvez partager dans le plaisir. Merci beaucoup à notre boss JB Koumalouta, Bissi Mouana Kinshasa, c'est beaucoup. Et aussi merci beaucoup à FM depuis Paris, Papa Social, merci pour la soutien. Comité Clé na Hollande, merci. Ado Senga, Maître Sengi depuis la Suisse. Papa n'a constitué du Sengomo Kaya Fembe. Donc merci encore une fois. Balobi na FM depuis Paris encore une fois. Merci na maman Belgique à 2. Maman Belgique au 4. Mon vieux Adricha Motomètre Béba Zibéba Tiafoua. Au monde en vieux donc vous allez laisser sur le Liban voilà merci d'être sur Nabiso pour continuer à s'abonner et même partager. Je suis avec Héritier Iboula Mouyaka ya solo Mouyaka Héritier Iboula Lelo Peboé a sali parcours normal mais Héritier dirait à c'est tout mais on dirait à la seule position tout le monde est trop gaulois et pas faire rigoler. Est-ce que Yépé a compté parmi parce que Lelo est comique non. Si on a la carte, il y a presse en côté, on dirait comme si on avait un bébé. On va simplement parler par rapport, il y a des musiciens, il y a des femmes, Kimaki, les réactions de certains musiciens, et puis il paraît qu'il y a un Kati, des Kimi sur la musicienne Fabougas. Pour quelle raison tu as évité? Et puis on va simplement parler par rapport à ma YouTuber, relation amoureuse, il y a des YouTubeurs, il y a des YouTubeuses, et qu'il n'y a pas tout le monde. YouTuber faut pas YouTube il faut bien dans le monde de YouTube solo ya Grâce na Carmel
et puis la libération ya Koffi Olomide on va quitter. Est-ce que dossier Lali ou bien comment? On va un peu de parler. Elvis Soro Fungolanga na héritier Iboula Mouyara solo to meka to solo na ye héritier Iboula bonjour. Ouais, bonjour Jemima Ibé le gros bébé de la presse. Voilà. Bonjour na bandeko tout. Au baro la nanga vraiment na Congo Victoria donc balobi Kalamba ici la raté pour to dire aussi ça année boété pour to les capé na Congo Victoria il faut to les cas pour to expliciter certaines zones d'ombre. Moi ba makamoma ba kosa les capé les titres faut to loba pour ba you merci ba vida kala vraiment donc merci na yo et puis je dis merci na ba bonné nyonso ya Congo Victoria ba o balinga rapé héritier Iboula nenga lekaka na ba analyse nega o asalaka et puis bandeko na ko senga ba bonné ya Congo Victoria ba ki nepe na héritier Iboula officiel télévision la chaîne déjà ba ki nepe ko s'abonner et ko sala kitoko na eleng. Je dis merci beaucoup à mon vieux Adriche motomètre Bebazi Beba Tchafouin au mon vieux, pourquoi pas mon maître Zebebe le boko et sera Tchobokei. Voilà maître soit Tcholo Boko Bokei. Maître en solo. Maître Zebebe ma Kofi. Et ma Kofi. Merci beaucoup aussi à 3L Magique, à l'hôtel Salon, il faut Kenda, il y a Rosella Taylor, Badouane tout à Loufou, en tout cas mon vieux. Toujours de cœur, merci beaucoup. Abi Kalaminte, chanson négligée Zaroya, top dans TikTok, on est là. Merci aussi à mon vieux Herbis, JB Papa Malongi, député à ma maman, patron à conseil, bandero même de à conseil, ne m'a pas ah, mais ça n'a pas dit madame Wali Mbangite, bana makala ya Rofelina Siloé, baroye bandenique, madame Wali Mbangi, le 24 décembre, oyo, na fondation Elite Mobimba, Torozalana. Makala kuna na orphelinat Siloé to reliana ba orphelin quand même. Faut na perdre mon beauté et puis maman Lanita la gabonaise, maman Fanta Fofana, bandeko tout ba rolanda biso, belle bride Anneli Tambo Jeske London. Voilà, merci beaucoup Nayo Héritier Iboula. Si vous parlez des bilans 2021 janvier tout comme dans décembre, pour Nayo positif ou négatif? Ouais, pour moi pour la ngana musalo na rosala. Non, je pourrais dire dans les bons, hein, parce que si tu as dit que janvier, tu as likolo te. Faut pas un mot mati, un mot peu, au titi, pour oyer bapé, et là on a salaki, et là on a salaki. Dans le sens, là pour l'angana roloba, dans les bons, parce que nous avons vraiment, azo me mabiso vraiment, na ba place mo ya malade. Donc c'est un peu ça. La raison est celle qui est Kabola, on a Congo température. Kabola, on a Congo température. Non, je suis là. Nazali. Oui, Nazali. Bon, on est là, Nicolas Moko. Nicolas Moko. Vous en souvenez, vous allez rater. Mon ami, c'est la casse, on va aider, beaucoup de moi, comme ça. Mais biso zate que mutakota kabolité. Ata mutakota kaboli non. Ezalaka que non. Dans notre travail, que non. To beba na tête, tu auras bien te garder ba bonne relation. To solo la ka, bani tu et preuve en un mariage net aux ala ina yo. Voilà. Donc, pourtant dire que Nicolas Moko que non héritier Iboula na deux chaînes. Na travers Nicolas, na travers na Congo température. Sur Congo température, boulot les gars tellement ébélé. Parce qu'on comprend les ressentiments que na soli na mona mai, essayer en tout cas talara par rapport à G. Il y a bendana, il y a tigana na Nicolas Moko de télévision. Ils ont évolué kitoko, chaîne toujours likolo libanga. On appelle kotona keba mokako sona ko sa musala bien. Au moins héritier Iboula officiel télévision Botami. Vous avez Gaulois? Gaulois, amoureux à bonne musique et puis la ligne ba Gaulois ma casse na ba gladiateur. Vous n'avez pas warrior hein? Ba warrior na ligne bango vraiment té. Kona système na bango. Ils a système. Système mo ba sala on est bien té. Que système ninto e ba? Parce que na lobi ka système. La façon dont on va travailler, la façon dont on va traiter les musiciens congolais. Et bango bazar. Bango balingaka que non. Nene bango bakumisaka roi na bango, nzambe na bango dans le sens c'est là quoi. Yango linga bango penda. Système on est sur ma peut travailler bongo te. Faut travailler na libéralisme moro bo ça la bien la musique. Mais moi te tango le bi da bo so on a fan mo paza wa mo te ka longo mba mo ko linga bango penda te. Mais ça opinion na ngati. Bon bien, il y a aussi la télévision, tout sera le but, il ne faut pas jouer dans l'hypocrisie. Si on vit dans l'hypocrisie, il y a un musique qui n'a pas vivre dans l'hypocrisie.
yango mona mona koto batuni ebo ya lobeda akune lo mususu mais amona makamona lobaki wana sona habite na lobango awa ekosala bien te mais na télévision aoloba makambo mususu na sima ya caméra aoloba makambo mususu ba musicien même baza trop donc c'est un peu ça donc ngai ezakaka opinion na la vérité na nga po bango bazalana toujours mafinga tant moni mutu mo héritier ibula yambi na plateau qui a critiqué artiste na yo c'est un droit de réponse na yamba leki na place ko finga ozo maso ko finga wana ba système wana ba utiliser to linga ngo nete neti nga na linga ngo na ko pesa ngo jamais crédit comment mboto lobi pour la ba warrior pour la ba golo critique ni ba remarque ni ça là ba golo critique par rapport ya ndengo lobi ke bango ba mona système na bango da mabedo c'est que ba golo système bango da kitoko yango linga bango ba golo ba kana nu na golo ba ke ba golo ba gladiateur ba rabatu obaka net OK bango côté batala na bango au moins batali pe ba eso mamoni mutukuna sala yiboye mais batala gati ba chaîne beleza ayo kasi ba golo ba balanda na bango so ba golo nga sepela na bango na neutralité na bango ne ba vivaka bako ya pe bo na chaîne intel songola lobela ba na chaîne Keni batali makama Keni on comprend mais au moins ba commentaire ma bête mais si on parle et place moi ba maintenant ba yambi mutafera ko loba ma faire ba oyona ba bani critique ba bani critique ngako na mona émission on a sali faire gola a uti ko beta les 3 na les 5 ba komisi rumba na biso patrimoine mondial bazu vraie valeur le la faire que no yemba mutu mo ko na commentaire bien yozo komisa monite ke ipupa kuna na France 24 ba koni yende patrimoine or au moins on a un système mon mabe bon changer information pour nous parce que bah tout baby comme ça tout bête na zone les affaires la zone on a pas mais pas que non la minute au pebo nzoto bête partout ni on a bani musique ni non le kota pata musobo nelon nzoto makasi nani das oya faire ya falite ouais bêtise single la bimisia ouais bêtise toi papa le kota pata musombo la bêtise ani siko yo bino ngacha simana otikani otika fumangani fumangani wapi mtu tabina kitati jazwa siko loko so pata kitati ba loko tayo pata bêtise bon bon il y a bien 4 minutes en zéro moi yo pour na yo j'ai mis ma ibe et là on kangi na 4 minutes en zéro tout le monde vient danser le kota pata musombola ya on kangi siko et là partir ndamunda mute na émission en zéro pe masolo to sola la vie on met musique à poudre pour les ça musala no bien te na sala musala pe ta ko obuka pe loko zo binisa pa et là on zo binisa on moni bino et là on mususu on bête là au moins une semaine si les limons musique à poudre comment donner à Brésil ah bon yo kango ozo ka yebi sanga place no fani mozo ke lo ozo be moni de commune de mona to fanda boye nini e komi kan de bino bino sakana na faire to sakana faire c'est pas de la big bino na tche de la big génie na ka problème bon moni faire wana ba tebe ba lobaka o moni e place o ba tchaki pyromane na Utras Buka Jericho Gims aleka kuna beta ina ne pas comme ça 1 million de vues qu'elle ne vérifier obikala une année kalata et pour pas à chaque petit mot kuna ça la combien quelqu'un talat une année combien de vues qu'elle tala nanga tinio mais journaliste na bien et ça na chaîne emoko ce 15 millions de mais na bien est-ce que na bien ba reconnaîtra muto asali musala malamu wapi oyebi que équipe sera gagner à domicile balobani oyebi équipe sera gagner à domicile balobani compte double compte double té tout d'abord équipe serait bête à domicile ba te ba bête à maboko na ba fan tout bosani ba sala ba jouer ba sala fort na bango équipe belle ou que ça les ba jouer ba sala fort ba supporters ba lu pe ba sala fort ba repousser ba joueur ba bête à makasi ba marquer ba que par rapport à Robert Libanda or Libanda so bo gagner ya on a ba pesa ba joueur ba prime pour tu retomber la drapeau ya mboka Libanda bo gagner donc les Utras la chaîne na emoko wana chaîne na emoko elongo na ba makam na ba tout ba sala mais sikoyo faire bon la zura pire au na chango na Utras na 3 semaines avec 1 million de vies on parle
parle pas de vie parce que l'artiste est tout là, ça va prouesse. Et là, on ça la vérité, la clarité. Il y a un autre loba. On se comprend. Mais il y a un autre loba qui non, elle a un autre bêta. La musique va pas. Eh, ta kokota ka ma pipi na munga ka ebandeli po so toucher place à héritier bula la so simbi wana akoma ka pété mais c'est un problème. C'est normal. Un problème voilà, héritier bula lelo boye les accès musiciens tout le monde va faire rigole pas ba bema ba orchestre na pote ba beta ba zonga ba wera ensemble ko le ba double zénith ba kofi lo midi ba beta mais lelo boye Fabregas abimi lokola même concert en que ko beta la pote ni là qui a prouver on est comme si le cas ba pimela ki ba de ko tout vizanga la ko prouver bango ba ko pesa nga et puis to ke ko beta yango lelo ba misa ba kimi côté ya ngambo ba collègue na ba sepeli ba sala ba émission wana mwana wenye nani Fabregas mwana wenye esprit wenge fezala nandeni esprit wenge asoda te bongo bato mosusu babeta baconcert mutu makasi batumba Gare de Lyon ti lo babongisa Gare de Lyon te babeta mpe na mutu makasi bongo siko Fabregas mpo azwi bamise parce que vous avez dit que non elobamaka na bachaîne ebele awa ke ya na mutu mo mutu ana clé et puis ye moko aloba na télévision abike so mutu aninga beta na poto fo yanga mona lakisa ye. Mais différence c'est Zali Kakati. Parce que Fabregas tine ba 20 ans dans ça les ala et bana qui pété. Papa maman l'essentiel 150 personnes. A pété ka concert. Ah ben nga tout d'abord na lo bana maestro Fabregas félicitations. OK. Parce que et pour une félicitation na carrière artistique ya Fabregas a sala succès à danger à kutana ba combattant et Dieu. Oye moralola. Et Dieu. Fabregas a bêté son album en succès, Poison Antidote, double album en succès. Fabregas a bêté sa mythique. Et Dieu. Sur le lot Fabregas, succès a comme stable. Mais à une production, il y a un double mix na poto. Soit même un musicien, ba poto o ba bina filé ba kenate, ba poto oyo ba vibrateur ba kendaraté, ba poto oyo ba Materazzi, ba Thierry Mugler, ba CD Capo, na succès nyonso bazalaka ensemble. Ba kenate, mais bana mo ba esima, ba zu occasion, y compris Chomi, pas outika pas Robino, ayebwe pas même 6 mois. A vu chance avec poto. Et ça a félicité malgré que Kim il y a des musiciens et ça nango mon messano parce que les banda les lopété il y a leur akala maman leur asikara nango te pas sikara ezate poto ces derniers temps comme ma mission comment passer et comment il faut hypothéquer bien au ça la gage leur morobo parce que maestro Fabregas selon d'informations aux autres bimaté à chaque gage il y a palais. Vous comprenez? So il va récupérer. Dans son mission batimi bako ben na plan. Dans des mission tout batimi va plan na bango te ke ya maboka Fabregas. Baninga. Ba pangu na bango tout. Ba mapte Fabregas nde mutazui le pangu na ye. Achango engage na ambassade. Kasi makambo eza bongo ti. Bonende bato batimi bonne ba le pangu Fabregas ke. Mais bon tu éviter ba clause ni eza na kati. Mais on a landi maître Maurice nanga mona bata maman nanga on a landi alobi oui que simbisa ye loko po comme maman mission na poto bongo maman c'est pas donné à tout le monde parce que bata belé barata ti yango mais Fabregas a memi batimi bon pas importe ngana pesika Fabregas félicitations a commis pe histoire na poto o ba mission musuno te ba commis. On a pas décollé, monsieur Seki na baba abi. Mais quand c'est mutu azoko seka moni papa o abimisa yo. Sozo seka ye. Malédiction za likolo na yo. Pas tellement parce que mais pas tellement. Papa ça la pe moi na mabe. Na bien yo bate na ndako papa ko châtier pe. Ako beta yo, ako finga o petit. Ah bon? Boyo mona yango te papa ba ngala ko ne ba beta ka bana ko finga. Ah bon? O mona ko mama a finga mona ni mta bota ete. Nga kutona no tanga bati nga na père nga bano simba te tanga biso na bata banunu te na noti ma classe te na bitinda na no linga ne ko tinda mate wala linga bitinda te so na père place na to ne ko yokana te nga so na ko pesa père na ko expliquer père que no mamba lobe na nchiki tala bo fona mema bo fona sala bo na kenda pas père te na kenda pas mère mère a bisi père banga na père ezaki ba guerre au saranate. Donc dans le sens là, on a dit que
mwana akoki koleka papa na bilamba kasi na mataba te. Mais tant yo lingo se monter na papa na yo. Eza kitoko te. Dabino tuka bo temka na réaction na. Ngana totelemi na réaction na te. Omoni na 11 je pourrais dire na succès na qui leadership obina filo kumbela groupe na ye. Oh moi je parle pas de lui, moi je parle de ngana oloba pona mona pe mtasala vidéo yo so yo ngana émission na ngana tanga kombo na été ba vidéo ça na ba problème non na sala vidéo que la kolo ba mamle na émission. OK, merci beaucoup donc wana reste close ngo ponongo lobby donc bandeko ba comprendre pour wana za yo ne mutu wana ba mamle jamais la ko polo ba mamle voilà jamais donc bandeko tout balandi parce que na mona pe Robin ne passe ka kelo be que nous a tourisme. Yes, on a bien. Ça y est, Robin, on va faire tourisme. Tout le monde a une mission. Ce qui est Robin, on a pas mon avis na tala. Ça va bien tourisme. Yé moko. Depuis banda carrière, à même banda na poto. Pour yé mo ba même matabis. À même nan. Omoni moninga so sali pa yo beta maboko. Yé ba pe yo pe sala effort, c'est ça la musique. C'est pas dit moninga même ba mission critiquer. Et puis musicien mo na orchestre na yo atenda kuno ba memi poto. Et puis yo na boko kan. Ok, Nandé. Quand on est leader, on a bien. Chemin par au commun, on se transmettre, pas comme ne peut leader. On a leader na musique. Aza? Ah, pas parler de la musique. Bon, ce temps, on va venir avec poto, tourisme. Visa tourisme, vous avez dit bizani. Ah, visa tourisme. Comme ça, visa tourisme. On met un journaliste, on fait l'investigation, on tourne une question, mais on ne va pas poser une question, il faut vérifier petit. Et tourisme est-ce que moi déjà musicien, quand on a la musique, quand on a fait le milieu, d'ailleurs, visa, il y a tourisme, même mais ça va ça tourisme na poto. Kala moi ba déconnecter ba collègue mbalo. So to lobi bon to ba pe héritier ba tana betanga même ba ministère pota insmen ba sala tourisme. Ba collègue. Hein? Ba collègue mbalo bi bon. Ba collègue ya Fabregas. Bon nzamba limbisa bango pe ba sala ndenge pa même ba musicien. Bango pe ba même musicien na poto. Voilà. Pour ezape maramba poa. Et pour Fabregas il fait ça na musique au pe Congo atika pa empreinte. Et puis ça fait la génération, mais ce qu'on a mis ça dans ta, comme ça dans il peka. Pour Chomi, à où t'as pas juste bien à voir la vitrine. Et pas mal de chance. Là sur on a monaie na vitrine, place soit vibra. On se comprend dans le sens là. Puis surtout il a polémique ou non. Mouto ça leur malam te féliciter. Or nos musiciens faut pas ça ba biloko ba. Héritier watana be basali ba nani ba inonsi bi pona ko fortifier artiste next ndeni ba courage ba ni tout ba mise ba timi na poto po et décembre ba décorer Champs-Élysées poto komi milicatiser donc voilà donc pour cet spectateur tout ça il boule mais tous appelés moulaïté on sera un peu poussé parce que peut-être moi belé décembre pour que la mère moi quoi ça la moi bien le loboye na mode na biso ba presse au moins na ndeko musu au moins na Bali et c'est pour la biso mais tout le monde qui débora boire balaki to kama makambi mate la kombo la tout le monde est joli si to que le makambi mais li bala ya grâce na panzu yo no jango comment kombo ya leketio za laki na 4 le de comme ça moi si kombo ekoti na 4 Carmel yo ko le banine par rapport à libala jamais ibele omoni marama bandeko na biso ezala pe mo passe boloba ouais et ça la mo passe netinga na marié ma vie privée bat kotate na linga vraiment ko kota ngote mais on a oloba na loba ga lo mon émission mon salara to mama leketio bini oh leketio panzu mtapenyisi na Afrique du Sud bobe na la leketio binga na mobile pas penyisi photo sani leketio te poto les ondi ya bat panzu kaka dans leketio loba ga bike yango mobile yango mosi azana na Kinshasa ngala ke poto atena poto ke so memaranga na sali nini tisini na sali so kolanisa makotala omoni mobali oyo ayaka obala mwasi so okuti mwasi na babuse faut lukana otemporiser parce que yo mobali otuvaki bon fona bala mwasi wana oyeba babuse basalaka oyebaki yango metango obali mais kana kobendeno na mama internet apema nanu tomona badebora bwanga babala bazonga nsima te
bajolisia mpe babala bazonga mpe nsima ti bazo comprendre c'est pas dire que po bosali mariage de rêve oyo bato tout barevaka basala mpe te mariage oyo mpe kaboli mpe karine mpe na bato mosusu fo totoye tolobango kaboli mpe karine mokonzi oui karine kaboli na baifete barapate ya mariage oyo mpo ezanga bainvitation moto abengisinga nakende te bani oui mais siko mariage wana ekomi kocrée baproblème c'est que tant tolinga tobala il faut totunaka mpe faveur volonté ya nzambe parce que c'est très important parce que kobala libala eza institution divine tant bato mibale basangani mpo bazala place moko bakoma eloko moko 1 fois 1 égale 1 tolongola baplus mpo 1 plus 1 égale 2 mpo ezalaka 1 fois 1 égale 1 ozo comprendre ezaka erreur ebango 1 plus 1 là ezaka erreur eza deko 1 fois 1 voilà égale 1 ozo comprendre voilà sikoyo ntango bato wana basangani baboti kunanu te inane mpe kotina nupwema mpe te mwana paza te me bitumba ebandi mobali na mwasi bafandika 1 mois mobali azongi mwasi atikali babétise moko ya sese ebandi ata na belle famille baosepela na libala wana te epuis mobali mpe koexposaka tout o mwasi yango toki bafoi esebimi na le news kuna mais soki totali mpe soki mobali aoexpose mwasi na ye soki tolanda soki mobali pane moto ababezi mobali alingi kolinga c'est trop dire soki tobi na bien moto oyo kosala dépense ya ba 20 millions mbongo yango osumba yango bandeko baeskizenga par exemple osali okoprouve Karine par rapport à quoi parce que Karine mpe aza na carrière na ye Karine aleka mibali mosusu oyo mpe te mopa aleka na bango te ozo comprendre pas chaque moto aza na vie na ye Karine aleka na mibali emambo olobi oyo c'est grave continue maintenant eza c'est grave grave même si mutu soda mais mibali je pourrais dire mibali yo pe na bolenge na yo ata nde oza boleka mibali te mais pourquoi bino bolinga te vie cachée na bolingaka te vie na yo passé na babeta te nga mpe naleka na basi bonga mpe na bima na basi ebele esenga alobi nini mais oui nani yango akolongola kotombola mosapi depuis baboti epa mama na tata na ye alamuki bepu babali ye malamu ya te moseka aza te tangelanga nani évolue neni kotookende tolobaka bamaka mosusu basi ebele na bainternet sa tokoyeba ebele vraiment tokomona tokomona mobali oyo aye abimi na ye oyo aye abimi na ye oyo aye abimi na ye apres tozwi mobali mo bobofaa na ye bobandi kombo ya Carmen ekoti na makambo nde mobali alingi Carmen epalakisi camarade na ye ke non ta mobali no mamba osala tindeli ye eza acte moko bien yo position ozosesu mobali awangani yango aleko mposo ozosesu Carmen mais est ce que makambo wana to esala mais ano solo to eza nango kaka babezi yango nga mpe nango mituna sikopezangofotokende eza nango kaka babezi omoni problème eza nini toa na mois de décembre bandeko ebele baa na posa kaka bakomona bango eza mwa likolo mais oui na bien omoni ntango mama Yvette Kalombo na Karine epelaki awa bato te komaka Yvette so akoti direct boye baotala siko lelo ti esalala toloba te non bezi c'est bien bato bakoya c'est bien mais bato ngo siko baya na ndenge bien parce qu'il y a des gens oyo bayaka bapusaka bato baesitaka bato na mabe kaka loba ne boye ekendene siko bato nyonso olandeli baza bato ya Karine babebanga na Karine me bayepa Yvette Kalombo kene ka bongo yaya kene ka bongo yaya na bia mo pour boire ekoti yo pa bi awa YouTube oyo YouTube fona torture oyo ba yo pe kuna ozokena bato likolo monaka bato wana so succès ne sili omona bato wana nini 100 mètres bakimi bakei batiki yo na esanga yango moni bajournaliste ebele bakomi kochange tozalaki boye tondokangama na bato etele moke bato tu bakomi kozongaka nsima aotala mpe avenir c'est un peu ça nga na osenga na ndeko na biso Gastemo mobala bengaka impoli afingi mama na bango mwasi nyonso azalaka impoli mwasi to azalaka impoli boyokasi mwasi so mpe mobala asukise motema so mobala asukise motema akoloba ti akoloba na ye keno tala boye mais sikoyo so mwasi mobali asukise motema mwasi wana aloba te mpo aza baba
la femme doit être soumise à son mari. Ah ouais, côté les grâces, hein? Côté les grâces. Oui. Fallait qu'à grâce pas l'eau, pas trop c'est trop. Mais son mobile pas qu'il n'a pas déconné. Mais son mobile tant to balani pourquoi il y a quand vie privée dans la télévision. C'est ça le problème. Si on ba lobi ba mo lo ba mabe comme ko kanisa bango. To ko na l'état. T'es dans l'état de vie privée en internet c'était. Sauter longwe na ndako ya en internet ba. Eza sous vie privée té. Voilà. Mais si on a vie privée, moi je vie privée monsieur yaka. Et là baloba yibo bazon serbe mais tant to matanaka. Voilà. Tu as un moteur. Non, non, ça m'a cassé. Tant que ça la ligne. Tant que matana. Non, non, ma casse. Non, non, ma casse. On est banate, mais mon no kokaka. Voilà, hérité boule. Comment qu'elle a fait un souka hérité boule. Tu vas le dire que non. Dans ma camarade, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on mette dessus dans le comportement. La Chine manque de soutien. Au comment dessus côté baran de Morongo et Karine. Donc c'est là censé être. Au moins il y a bon signe. Mais qu'est-ce qu'on a ba yoy? Eh bon, Karine Mokonzi, na rolo banakoza lengate, ngazara ngengate, na lo bananga maramoza clair, to bandero lobela na dit président ba défenseur o batutu ba yé. Zalaki, elle est passée aussi quoi hein. Mais to sangana raté et ça la maïso le hôtel. Au moni pour mes amis. Na muto pe to salela. Na muto to lobela. Vous comprenez, auto lobela, on lobela, to repousser maman YouTube bali tout et tout. Et ça on appelle moi censé peu faire ça là. Muto pe to lobela, moi censé peu faire zonga ba. Au moni pour moi to na ngozani. J'ai mis ma ibele. Batu o ba soutenaka la baronne. Nga mona ba soutena bango te. Peut-être bino ba ne olia na ba mbongo na ba Nicolas Mokonzi. Na ba Phoenix chef Mokonzi. To banda qui est passé. Elle est passée. To banda o mona na boy. Mbonga la Chine. Na ibi mko na lia ngoti. Oh, ndeko da yalo lia mbonga la Chine. Na lia nga mbonga la Chine. Oh, ko to ko sa maman to te ba la mambo loko to lia. Ba maman to te ba na la Chine. Et comment kanyo so bango so la Chine? Te wana na ibi za ba maman to. Et puis ba maman autorité ngo. Mbongo na liaka ya maman autorité maman Béatrice Bazutu et puis atina yango Banzutu atina yango epa ya pa Nicolas to kamana Nicolas et na maman Béatrice et puis ayi na master moro comes depuis quelque part na pese moto ye pa sala moi là yende ku ndemta oui ye pe mutatinela nga pe mwana fils esili ora oba chinois oba nani na liambonga mutu te ya omone na sala makamnanga ya pe na mutu moko taki parole était ibula makamakarini ma ya koloba ezate vous comprenez donc pour liana oté na liana ngate ata una politique so sala di jalo pour na mutu moko fo moi là moi ya simezala vous comprenez talaka depuis ce temps là toloba maramote dans to bena to sala pe ba ya pe lelo pe Karine ko balika muboye a bundaka ye moko parce que to moni soutien te na babina ye oui dans le choix est clair bo so la ba be mo tele bandeko na biso bazonga te ngai na zoni mais na sepeli ku ngenge René Abiri akomi motana nzambe évangéliste en tout cas donc même Jean pe alobara bongo mais la cause pe alela kaka la Chine ba soutenir ka te ya rajoute deux personnes ça ici mais la Chine ba na membre ya moto te ya deux personnes te tant que tu as permis la carité au Karine fois tout bango ba pesaka mami batala pe bat mami aza mami botala pe bato pe bantura mami pe Karine ko bazala pe bien voilà ça la kitoko na le voilà merci beaucoup héritier Iboula to kona suna suka un dernier mot pour bandeko tu balandi biso ba Gaulois ba gladiateur toujours focus balobi calamité bozo maramula bino za oya dans les 19 oyo ba Warion bozela concert enregistré boro sepela oh concert ya coulisses wana oui, betama na nini na tene de la. Mais le la affaire est trop mais na siège on za la terre. Siège na boga na siège net ni. Que ba que no au presse ya faboga ya ferry yo za la kuna te. Pona oza una ko sande. Pourquoi te pena kata ma solo? On a za la déjà na sola na ba tout normal. Na yebo pe faire bo sola ouais. Oh. Bon ba imagine so mona te. Na yo na ferry. Oh, le padre Asaline.
beaucoup de solara. On met pas de sol ça moutinho so. Na yo po solara. Na presse. Na presse. Non, leader non la makamusu na ba yo na ndenga presse. Oka leader na biso tunde yo solara na ndenga pina solara na eti. Ngai kutu les padres battus, quand bateau bantoura, quand les padres wana. Solara bango nyoso bien. Yannick Kayenga la monnaie invisible. Ba Shérif Kachiko l'image de la terre, ba DG Blaise Polo, ba Pichu Botoko. Parce qu'on va aussi nous mener. Ba aussi nous mener au air. Donc ça va déjà. Bon, au moins pour monsieur Zatena, net araboye. On appelle na boulot. Na salim musala nanga. On a sapé ma mususu. Na ba répétition pe na lara. Son na vidéo on a fait na zone appelé parler pour mère pas aux zelanga. Na kana mosi na ndako. Mère tanga aux zelanga faut na zone vraiment na comme siko héritier ibula. Papa ya ndako. Papa ya Dalel na Daniel bébé star na fandi wana e mo pe na sanga na bébé nanga et ça la moi bien na tele nga o ramper na nga linga tambola. Merci beaucoup héritier ibula ba dédicace. Ba dédicace tanga Nelly Tambo Jessica Jenga London Mama Fanta Fufana ba Golona ba Gadeton nyoso balandi biso en tout cas joyeux anniversaire à Natacha Gola bande ko tout balandi biso en tout cas même moral ba Jean-Paul Binda Mastaki toujours plus beau bande ko tout au balinga héritier ibula plus 243 89 95 59 158 plus 243 89 95 59 158 vraiment vous allez vraiment mobile. Merci, voilà, merci beaucoup. Tout est bien qui finit bien. C'était avec héritier Iboula. Donc, la bande nous sera l'élo. Donc, donc, je dis merci beaucoup à mon boss JB Koumalou, le vrai pétrolier de Dallas. Merci beaucoup à FM depuis Paris, Comité Clé en Hollande. Qui encore maman Béa Banzoutou, maman Béa Banzoutou depuis la Belgique, maman Belgique 2, la dame de cœur. Je suis de cœur avec vous dans l'Ingarabudo, la Krakap et moi pour les gars. Tout est bien, merci beaucoup à Elvis pour les images. On se retrouve prochainement. Moïse le prof, merci pour la montage. Que Dieu protège Congo Victoria. On va continuer à s'abonner, aimer, partager nos vidéos. C'est ça le plaisir. On se retrouve prochainement. Au revoir. Bye bye. Pona masolo ya culture ya Congo, ka masolo ya ndule ndenge kotambola. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Hey, Yokadia!